en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. DKS, qu'est-ce qu'on peut retenir de la date du 16 août de cette année 2026? 16 août 2001, 16 août 2026, le GGKI en compagnie des 8 autres structures que vous avez pu découvrir dans le générique organise en Kamba les festivités marquant la 25e édition de la commémoration de la disparition physique à Kiemba de Papa Dialungana Kiangani Salomon, Christ incarné et deuxième chef spirituel de l'église kimbanguiste. Une journée de mémoire et de transmission de l'héritage prôné par Papa Mfumambanza auprès des nouvelles générations. Première journée des festivités, le prédicateur du jour, diacre Bazaï Karama, avec pour thème la souvenance du testament des papas Dialungana tiré dans le livre de Psaume 42 à 5, le 12 préceptes de l'Église ainsi que Jean 17, 1 à 5. Le 5 décembre 1999, Toyebi ma remise et reprise entre Papa Dialungana et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Dialungana yebisaki tata Simon Kimbangu Kiangani. Banda lelo yokobi tatanga na komi mwana bakufa bomo ya bomoi bato nyonso baindo mindele yonde mtokotala bango. Et ezalaki gloire o apesaki tata Simon Kimbangu Kiangani. Ndenge nkolo Yesu asengaki gloire pa tata na ye. À cette occasion, le chef spirituel a été représenté par son conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani. Dans son homélie, le conseiller direct est revenu sur les testaments des papas Dialungana portant sur la construction de la ville sainte d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem, mais également sur la promotion du kimbanguisme qui demeure une condition essentielle pour l'émancipation de l'homme noir. Testament ya papa ezalaki ete tozali kokende kasi nakozala na bino lisusu te. Nakozala na bino lisusu te. Nde bino bana oyo bozana nga pene awa musala ekotambisa mana bana misato te oyo tolobi ete oyo o manyanga lukaya kasai te bana misato ya molimo de lingalakisa kitata mukonja bule Papa Simon Kimbangu Kiangani tokoloba likambo ndenge ezalelaki eke yo papa solo okozala pene ya Papa Simon Kimbangu Kiangani awa na Nkamba, yo Papa Arma yo okofandela na Nkamba wana nde bilaka ya Papa Arma apesaka ngo depuis le 14 août etokokutana mokolo mine na 10h kasi na Kinshasa yo okubanda kofandela na Kinshasa boyoki toyoki kasi bo renforcer misala ya botongi Yerusalemi bote ya makasi bandimi basosala likambo tata Simon Kimbangu. Autre moment fort de cette première journée, le mot de circonstance prononcé par le révérend Urbain Soalenge Bernard, conseiller principal au cabinet du chef spirituel en charge de l'évangélisation. Et puis au sortir du culte, il s'est tenu après les honneurs du conseiller direct, la cérémonie du renouvellement d'alliance des principaux acteurs de ces festivités auprès de leur père spirituel, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici représenté. Je l'ai dit en titre, le charroir automobile de l'église kimbanguiste est en pleine expansion. Lors de la marche joyeuse du 17 août 2026, un véhicule de type pick-up Hilux a été officiellement remis au chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste par les groupes de guitaristes kimbanguistes. Et puis dans la même dynamique, l'Inter-ISK a doté l'église de 415 sacs de ciment. Bienvenue dans cette revue de la marche joyeuse organisée en cette deuxième journée des festivités marquant la 25e édition de la commémoration de la disparition physique de Papa Dialungana Kiangani Salomon en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Tout a commencé à la sortie triomphale de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, en compagnie de ses conseillers directs, en l'occurrence Papa André Mbenza Kiangani
et maman Marie-Milou Djangenda. L'ambiance était au zénith, chacun des responsables a plaidé en faveur de ses membres. Ebele ya bato biso nyonso na bapasi oyo nyonso ezingi biso papa. Makambo ya kobota, makambo ya mabala, makambo ya mikanda bato apoto, makambo na ya bagere na bamboka na biso. Papa biso to ya kolelaka epai na yo. Po moto azali na Nzambe po ayebi esika akokimela kaka na nzela na ye wana biso nzela yango oyo papa toye liboso na yo toza kosenga na yo osunga biso na biso bato mona nyawa na ebele bakoki kutu koya te salisa biso papa. À cette occasion, un véhicule de marque pick-up Toyota Ulix a été présenté par le groupe de guitaristes kimbanguistes au chef spirituel. Mais également, l'Inter-ISK a posé un acte concret pour soutenir la construction de travaux de la ville sainte en dotant l'église de 415 sacs de ciment. Photos en eloko peut te repérer ça pas ensemble na biso po yokela biso ma 415 sacs ezali wana tokoloba mingi te to sengi kaka na weza na biso pasi na kosenga papa olanda biso po to pesa ki biso maloba na yokati na banzembo papa toyebi oyo osenga ki biso tango to bongami to komi na ngonga ya suka to zi message papa azana besoin ya ki malo Jeja biso to lobi ok oyo Nzambe na biso lobi yango to kosala pona lelo papa to yena maya pembe Jeja. La prière de la famille du 16 août qui souhaitait célébrer ensemble avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a été exaucée. Le chef spirituel a axé sa prédication sur la crainte de Dieu et la recherche du royaume des cieux. Il a par ailleurs exhorté les fidèles à œuvrer davantage au service de l'Église. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Bomolinga we bomolinga te. Toyebi kele basango ozokende na ndenge ya mabe aza kobima te atikali kaka na ndako bomolinga mpe bomolinga te. Obangi ya tata Nzambe elakisi nini? Tokowela liboso nini? Yango wana totelemi tosala makasi tolonga tomoni eza ya pembe eza ya sika ya kala te ezali mpe foto te me tomoni clair. Cette marche joyeuse a été marquée par une effervescence particulière, témoignant ainsi la volonté des fidèles à contribuer activement au développement de l'Église.